Na kata wenge musique à maison mère place yo koti otakaka plus bato bauti kolongwa na kata mouvement le parcours d'autres héritiers Watanabe et c'est Léo. Je sais pas pourquoi bozaki tjana ba problème ou bien ça parce que koti na kata mouvement ngo. Papi kakola pesi yo vocal tant que tobi ke papi kakola pesa mutu musala pamba te faut pesa mbongo onikele bate chonikele mituka koma mwana musala ya madame Linda hein donc expliquer biso sala ki ngo tondeni asalinze mona sa na ba passion na bisambela fuka matubela kufinga te kotonga te arma ba flebe. Quand je parle là je n'insiste personne d'insulter mututi non le baka des vérité pour libanga TV ba comprendre que vérité Yannick Dindo alongwa ki n'orchestre wana pour comprendre ki ke ba komi ne na be ko Kongola donc to sali yo zui OK to beti album nous ko makambo kuna ben expliquer on souhaiter maintenant expliquer on la libanga TV ya suka leader mususu afule ka ba musicien ninga lo yenge tant ba musicien ba kimia ba o tu ba yana apesa ba Swiss pasti. Tu vois, mais le big boss, il y a un mission soutil le big boss ça banda tina na couper na boxan tina chaussette tina mamba santé na mais à longue un orchestre to finga le big boss aboya na loyenge vous voyez mais ce que le big boss a qui par ngoté ce que artiste o a poli poto ya rara poli. Libanga TV nde makambu, libanga TV nde action, libanga TV nde makambu ya bien et les kakata chaîne na biso na ibisa kabino toujours bozala et belé bo s'abonner plus belé parce que ba surprise ezala toujours na kata libanga TV na pesi ba téléspectateurs nyonso bisika baza kolanda la naturelle moi ça mwindu et moi sur azana muninga lisusu te azaka kayemo ko mwindu na jar na ye et la fille ça intro non na pesi bino nyonso partout au monde bisika bosa kolanda ngai na pesi bino bambote belé na pesi équipe technique na ngamo bimba ou celle qui bomona sous la naturelle en ligne na pesi bambote mingi et na pesi mo boss papa ya bana et papa asenga kalifuti te po ala kisaka mutu musala et papa daf mubamba na pesi mbote ya mi wana c'est mon boss et ma maman que j'aime bien coaching ya solo mama Betty Massimo babi journaliste international soko boyo sali chaîne na otoko yate balantirel bakoyate et na pesi famille nanga nyonso mobimba famille to ambote et wana natali kuna na ngamu Allemagne et na monive nanga ya kati on a bien gagné vraiment ya kati Marel na pesi mbote vous allez toujours abonné na kati libanga TV wana tali na ngambu ya France et babi masole za kuna na France Aris Ndaya et yo ozayanga et na pesi mbote natali na ngambu Bruxelles et na benga yemingi Kevano papa Keva et obazala vraiment abonné plus na chaîne na biso libanga TV ya bo chaque jour bozo ko mériter ya kozwa libanga pe parce que babiso aux abonnés na libanga TV aux appels na ba news bien et aux appels na libanga na chaque jour ezaka li solo benga la naturelle au solo la bien okomona ke makamuna yo ekozala kitoko ya mingi et vraiment na ebisaka bino toujours na kati ya plateau na biso nazalaka toujours na ba surprise émission nga chaque jour kati ya libanga TV ezalaka toujours na ba invité ya chika deux fois bolanda ka bango les fois bomona bango na ba chaîne mususu herba ya kati ya libanga TV to solo la ka ba masolo ya kitoko bozwa ka ba réponse na ma question na bino en tout cas place boza bo sepelaka et lelo na émission nga na zanga moko te na zana pamba te na zana musicien oboyoka mingi oboyemba oboyoka epe mingi na matoi na bino et Yannick Dindo donc kata wenge musique à maison mère Yannick bonjour. Ouais, bonjour. La sublime, la naturelle. Balobi moi ça moindo. Yakim sana binte quoi. Na ba formé mike donc bonjour à toi.
Yannick, un mot pour les téléspectateurs, Zakolanda Bisso, partout au monde, parce que Babi Libanga Tivinde Makambo. Ils ont partout au monde, même na Congo. Un mot pour les téléspectateurs, là-bas, Yannick Dindo, dans l'émission à la naturelle. Normalement, je manque un peu de mots. Libanga TV, déjà, Mikolo, comment il faut ça, Libanga, faut chombo ya Libanga. Il faut en anzoto santé à Libanga. On comprend moi que moi nzoto bini mais au moins que santé ça à Libanga. Il faut là ta kechi à Libanga, au senti Nike quoi Libanga. Donc Libanga TV déjà donc adopté chez tout le monde donc on a rejeté Kaba Fleur étant que Yannick Dindo, moi on a le roi de la forêt, tout jeté ba fleur donc on a Libanga TV donc Libanga Banga TV. Voilà. Ndevenanga Janice talobara petit faut boire quand on a Libanga mora makasi. Donc na Libanga TV na boyi bino tout. Merci beaucoup, merci les téléspectateurs Bosio qui Yannick qui a pesi binombo taboa ki bino parce que babi libanga tivinde makambo. Yannick to linga un peu to sola lelo ba téléspectateurs bayo kabiso et vraiment Yannick pourquoi na kata wenge musique à maison meilleure place yo koti otakaka plus bateau bauti kolonga na kata mouvement le parcours d'autres héritiers Watanabe et c'est Léo je sais pas pourquoi bozaki tient un problème ou bien ça parce que côté na kata mouvement. Bon, normalement, la naturelle, moi vraiment, je suis pas là pour taquer des artistes qui ont déjà quitté Wenge Musique à Maison Mère parce que je suis un antello. Mais normalement, notre père, c'est le roi de la forêt. Voilà. L'excellence, le big boss que je le salue, donc la respecte tout. Moi, ma maman Sidéji Mampata, maman a exaucé Glady, que je salue aussi, là-bas, respecte tout. Vous voyez, l'excellence, le big boss, c'est notre patron. Quand vraiment il y a un gars et un garçon qui passe à la télé pour tutoyer mon président, normalement étant que mon père, donc son excellence papa nanga président nanga papa nangai pour nous un musicien son excellence le big boss Weranson yé mutatika na charge ya musique à Congo en plus papa nanga personne dindo gatika biso donc tozana ba papa o ba mitema munene le roi Weranson basé belete azwa moi artiste moko boye a PC coup de formation à promouvoir un orchestre à passer espace c'est pas donné à tout le monde il faut en monter mon papa et en plus que génération on jusqu'à baba nango msusu baoya msusu baofinganga mais au moins que monter donc c'est un père pour moi et quand je vois un musicien passer à la télé pour tutoyer mon papa normalement nous deux on va s'en prendre par rapport que tu peux pas tutoyer le roi de la forêt pas parce que lui aussi il a des enfants. Il a des Yannick Dindo, il a des Jenny Atoula, il a des Nicodème, il a des Caféroum, il a des Papi Kakol, Sebondo, c'est vous voyez. Donc tu ne peux pas passer là pour atteindre notre père sans que Bisso Banana ait reflété. Normalement, il y a un expliqué Batou. Moi, je ne suis pas là pour passer à la télé pour tutoyer Batou Yotani Bakombo. Même pas. Bon, normalement, moni kotanga ba combat ba tout j'aime pas parce que ba comme na bango compé na royer bango pété. Pour bango ne ba yebi combat le roi de la forêt pour ba s'attaquer na le roi de la forêt. Na sima le roi de la forêt ba yebi bana le roi de la forêt. Vous voyez, mais normalement ba frère wana so ba samsa na ba samsa na discipline parce que on a noté ba la reconnaissance. Vous voyez, lobby na eba pris à basket à Givenchy. Na eba pris à basket à Gucci. Maison Gucci na musika na yebi yango kututi ya chache ku natala yango na TV mais muta sali ke yo yeba maison Gucci yeba mama nanyo ba wando kaka ba bwaka kai tanti nanyo wando kaka ba bwaka mais ba pousse pembe na bango ba mimio ba Europe ba sesio ba tourner au komi pe papa nanyo yo pour le roi de la forêt sur le roi de la forêt mais qui na orchestre à l'époque à mimbino la voyage tatika kio mais lelo s'est retrouvé te voyez reconnaissance soit ne faut zalarana nous par rapport à mais reconnaissance il faut ça tant que banato wapi quand tu sais pas là où tu viens tu peux pas savoir là où tu es en train de partir normalement un bon garçon il faut y avoir place yo oui bah place yo zokende moi je suis pas là pour nettoyer bango pas sa musique na bango le roi de la forêt même pas zara monter ma kente pour na bango azarate bana ba émerger mais bino so bo émerger na petit ben politesse nzamba combien le roman muto ko finga tata na yo apesi pe mona mokila ça vous ala maudit ata we en son abota ote mais abota biologiquement par rapport à musique yemta sali ke ba ye ba you
Et tant qu'on reconnaître yete mutape ce espace en attendant mute m'emmener nzamba pesi yesko azongi sango pa na bino yesko ko zongi sango te mute incrédule donc yo na nzambe na quoi moi je suis pas là pour eux. Merci Yannick Dindo. Yannick Dindo ne passé ne coulé moi coulé et toi kyo pembeni à la coste no les canabé mission partout le bel la coste et même moment on a bengi Yannick Dindo et à ma grande surprise bisingo comme na wenge musique à maison mère ici ka igwe afandi et qu'est-ce qui fait que olongwa et pas la coste na kata mouvement na yo elelo ba mono lisusu na kata wenge musique à maison mère na sinawa lisekwi na ngai na maboko na yo loba liloba moko ebikisa ngai Fani image tikala na bongo na ngai kaka ya mushware oyo ozalaki kopepanga tango komasuwa ebetaki loseba yetiki molingo na miso ekomi na la queue. On comprend. Voilà. Donc eloko oyo isali ke to kabonea ka travail. Ai musana ngana linga tellement comme comment tes pension nanga. Parce que paix à son âme papa Dindo Yogo il nous a laissé. Papa, bon, étant que ngana lo ba eloko mais na comprendre te bato mona ngofo. Faut to lo ba vérité parce que biso papa na biso nzamba pambola ye mais apambola tati que la biso bana no elo mo boy to kina ozwa mo chaque fin du mois. Pona lo ba te musique ya ngora dada na lo na mo we ko tsela ngala te. Nga boulot o ya mte sala kina ta t-shirt ta bien, na ta basket ta bien, ya mte sala kina vivre ba Gaël ba Jessie ba Andrea ba tanga chic. Ya mte sala ke akoma shinga. Vous voyez, il y a un petit salaire qui va apprécier ngai. Donc on sait ça va musalo va ventirte. Donc on embête en orchestre moi on a monique ah présent yo communion na bulka ke so kangisi ok non nord. O kangisi ok non nord. Bon yo tong o kangisi ok mukoni ngala o kangisi. Po ngala o kangisa te po yo zo ya na bula yo. O kangisi tong ngala kangisa yo ke oh. Na bani lisusu yo yeso kangisi bon. Na moni ke tobe ta musique mo. Il ko kangisa expliquer un peu ba téléspectateur o kangisi bilamba, mituka ba ketchu bien o kangisa nini parce que o kangisi kaka. Non, o kangisi bilamba te. O kangisi o yeto beti ba concert mbongo koti. To so na biso pe différente, ba futa na biso pe biso te. Ndo za kena o za ki pete. Mais na be miso zo le ko zo no kumisa la coste ba za kuna ba image belé. Kasi yango moni tubela nzembo na chake kangai ngai. Nzambe ya salama rotima comme cour suprême et si ka décision sincère à moto utaka motema soki emponi yonani ouzingi wapi oh changer ya vie bisomana yogo nous avons que seul choix. Sambela kata mokolo moko na mvula fukama kata mokolo moko na mposo tubela kata masumu mwayo mokolo moko na raminkolo kombo yango te salango gratuit kofinga te kotonga te po eza arma ba faible tubela Zanga mango yo kende wapi ezali banga na molili. Qu'on s'abriche les voisins fait pas la fête ezalaka ne maramere. Janizi dara zengi na nzambe. Lotisa momengo na ndoto ngoyere. Popo mengwe kotinyongo. Voilà, merci. Merci vraiment. Omonike tong na yembi nzembo. Nzembo nanga na perte. Voilà. Oui, nzembo nanga o. Bat beskize nga. Nzembo na komonga mo na pasi. Na pasi ya mambo ebele. Bon ba pasi mo boye pasi. Olinga mutu mo trop. Ba fiti ba
mutu anga changer na ye mutu mpe akoyoka bango bokombinemi tout à coup bozalaki ba ami ezalaki bamaloba moko tu vois omoni nzambe ntapesaka ye mutu azwaka biso regretaka te nasali nzembo nasala na bapassion na bisambela fukama tubela kofinga te kotonga te arme baflebe. Quand je parle là, je n'insulte personne. N'insulter Moutouti. Non, le bacan des vérités pour les banga TV va pas comprendre que vérité Yannick Dindo à l'ongwa qui n'orchestre wana pour comprendre qui que bah comme né na beko Congola donc tout ça li yozui OK to beti album nous kolon makambo na ben expliquer on souhaiter maintenant expliquer on a banga TV ya suka voilà tout ça li album na yo le président au pesi biso ba chance ba nzembo au pesi ba mission tout mais la mission soupe ba ngina mbongo futa studio te dara 250 et 350 dollars ya séance bazana ngote mais biso o nzamba yo kaka mwa mawa na ba mbongo pasi ya kosenga ya bat basalisaka basani batindeli yo na sali nini na na futi studio na bengi ve na ngama Janisita ve kutazina besoin na embete mais na continue na kati ya solo ve patali bon yo petit nanga de trop bon pas de problème fais ça pour moi on va voir on sait qu'on va faire na salipé c'est comme un clip yo moko susu nga moko susu na futi studio na futi clip plutôt yo ba clip alelo pesa na moi qualité de tubela botalango wana na moi qualité dans le net mais pour ba comprendre qu'il y a Yannick Dindo donc 250 dollars sur ça et bimi sans compter benga fio benga moto figurante sans compter zwa suko nzembo leki sango suko na ba chaîne de télé na biso et ya awa ba chaîne de télé oyo pesa capter oyo zaki batala ngo pe de na Bangola batala ngo na Gabon na Kenya na Brazza batala ngo do fuza na vitesse pour bata Kenya pe ba congolais ba otala Yannick Dindo ko ça va suko tant ba otala ayoki ngo msusu ndambu a se produire na compte YouTube ba kota boy compte YouTube ya nani ya ko l'orchestre il y a Zia Tchango. Ce que tu vas cliquer, tu vas vieux ce côté et pas que l'orchestre. En retour, on a Yannick Dindo, Siko, Poba Gaël, Baby, papa et Maki. Il faut disquer Bima, pour Mouto, papa et Maki, solo la papa. Pour Namou de Pesa Maki, ce que facile à papa. Ce que Batala Boué, Nzembe Bima, Mouto, on a passé un Abendikoni. Passina, Nangai. Mais na likaka na TV na loba danger. Moutou Kananga na Zouango na ba relation na Ngabi. Mais les canaux TV na kumisa pour la linga qui donc au mona o linga musano lingi pe orchestre ngo orchestre ngo lingi ngo yote na likina TV mutuka basombe linga mais mutuka na zongo na propre fort na nga na bakiteti na nga bonzambe na nga ko sambele bele ko lela ko senga nzambe makolo ba moto risque nzambe mutu muso yo tutanga na butu nzamba sali ke na zuma Megan e bundeli pour orchestre Megan e kufita mais moi soutien pour na par rapport à yo sais l'autre calote non sani natali gete na okola so na pesi date na ngabo yo calculer na okola vraiment na okola déjà natali gete simbate Gaël déjà 14 ans ma première fille a 14 ans ba 26 kututi lui ba rolingela nga iso ngamo na stabiliser vie mwana ti na ninga ba bulu yeke po ba lingena ninga énorme faut ngamo na stabiliser vie. Pour famille, mère, famille, qu'on a beau ça là, mais il faut ça là le plus. Qu'on a ça il faut na bunda. Nathalie Guetin, le roi de la forêt, le big boss, papo, ceux qui ont payé ça, dans la charge. Tu es un parent. Et si tu sois, on comprend. Donc, le big boss, ça papa, ou depuis à Banda, qu'on paye ça batou. Nzela ba directive a changé. Il y a un monabi a changé. On comprend. Parce que il y en a des leaders moussou. A foulé ka ba mission ninga lo yenge tant ba mission ba kimia bien ba o tout ba yana après ça va se passer tu vois mais le big boss yana ba mission souti le ba longwa le big boss sa banda tina kali na couper na boxan tina chaussette tina mamba santé na mais à longo un orchestre so finga le big boss a boya na lo yenge vous voyez mais est-ce que le big boss a qui parangoté ce que artiste o a poli poto ya ra poli mais ngasko na senga ndeto ya poli netinga nga ya poli na bima pe ka poli au place Nzalaki na ba par rapport à place Nzalaki na yaki poli na moni ke mambosi matena bina na boy na bango longwa ngala leki monte na zo expliquer na longwa ki pona nini na fingi mutute na lobi ne ba donc ba ona na ko mona
na onande ko bomba parce que na linga ki ndako yango babi place ovandi soki ezotanga koto bomba mais ce que tant na bima bana ba tuna yo olongo kuna ndeni kuna ezaki danger ce que pona constater tant que na yemba tout bela fona ba vérité siko yango mo na lo ba vérité ngana maile makasi nga pena na mission moko donc na très sage yango le roi de la forêt le big boss moté ma maman si de jimampata maman bana maman exaucé maman na gladi le seul maman oyo na ebité na rolo ba Yannick Dindo ko kumisa boité parce que ba watana be ba no kumisa de la forêt yango ma sœur na ebisio la sublime je m'excuse ma sœur yango na ebisio biso tozo kumisa te po ya flatterie omoni il faut to éducation de base et contact à famille. Moi, chez nous, on n'insulte pas les gens. Mon père m'a montré ça. Avant de mourir, il m'a fait surpasser sur le banc de l'école. Voilà. Dans les cas, banc de l'école, dans une notion, dans une pays, éducation, il y a bavé, il y a quartier. Pour moi, il y a un courtois d'amicolo. Il y a un pire petit bavé. On comprend. L'Alexandre Babilo, mon batik, tout haut, le normalement, on a banou, on a bien, mais on a donc lelo oyo to buka na kati na roya wana ti pona sala la flatterie lobi nga ete wana walibo soya ka bongo s'il te plaît wana nanga som ko na miko salango ata dans l'avenir ba image eti kala libanga TV donc ba bi yango nde makambe bombaka neti ba café room ton ba présenter café room et ça na ba image ce que reconnaissance wana frère nangai Fabregas azo salango. Est-ce que le côté il y a une génération oyo biso oyo tout ça la génération moi c'est pas que il faut qu'à nafinga moto ça sert à rien vérité ndé oui je peux le dire oh chez biso na kini comment solo bi vérité comme oh yo fingi net bon la vérité ndé na longwa kina place na zalaki mais ce que bat balo bani oh fingi mais je peux insulter je dis que la vérité par rapport yagé vous voyez donc ils appellent bongo le big boss son excellence yaza président oyo sura pesi apesaramba la mort. Merci Yannick Dindo ba téléspectateur ba sepeli na ba réponse na yo Yannick Dindo kotina kata wenge musique maison mère to moni ba musicien baza kuna ebele yo pe okoti susu na kati ya société moni esimbami na ngiama igwele au roi de la forêt et na kata formidable to kite mais masoleza bongo que papi kakola pesio vocal tant que to bi que papi kakola pesa mutu msala pamba te faut pesa mbongo onikele bate chonikele mituka koma mwana msala ya madame Linda donc expliquer biso sala ki ngo tondeni na pesi non maman na Chilo maman na Shekina maman na Merveille voilà. Maman na Chilo maman na Meshak maman Linda Mondele voilà. Maman Palé na bien au monde babilo msou ma soeur la sublime vous voyez dans la vie de tous aboué Babylon Moussoutolo Bakate pour cracher sur les gens. C'est pas bon. Vous voyez, Papi Kakol c'est bon, le chef Nangaï. À part non chef Nangaï, c'est quoi. À part chef Nangaï, il y a Moussala, à grand frère Nangaï. Nga non zo Papi Kakol non le quoi grand frère Nangaï Lola. Pour grand frère Nangaï Lola, mon colo Nangaï, après ça qui va respect. Vous voyez, ce qu'on est aux abouis, na vie à l'élo. Et tant que petit frère, surtout un grand frère. Grand frère on a besoin de ça là déplacement mon boy. Yannick est-ce que ce verbe n'a pas pour la mission rien grand frère nanga on est en dehors ma musique na salango te yoka na ko salango soka tindinga mais depuis to zalaka na grand frère nanga na tindanga te ba bitinda moro boye obino balobaka non nanuté pende na yembi na katsa nzembo na ye nana mbongo yaya papi kakolo iba nene ba viva obi ye monde vivant na famille na obi ndako à luaka eza combien si ko ngana opese combien $10,000 na rozwango wapi ngam na luka non musala pauvre peut-être Dieu petit frère vient na moi 100 yango yo donc tanga pe moi eloko ezala kaka na bien nga pauvre orphelin de père et de mère na luka na obunda na opese 100 ni na opesa v 100 ni ngana na 100 na opesa v pour na yemba na orchestre wenge musique à maison mais eza savoir oh le roi de la forêt peut sa mission tout à pesingango pour des formations accélérées à côté sango papi kakola capitaine de l'équipe ya zanaka pour ça prise sélectionneur le big boss mission sur meketa na 90e minute moi solution comme on a couloir wana
so opesi papi kakol mbongo opesa pe enson mbongo otika babiloko mosusu bana poto bolandaka ta baquestion mosusu batika babiloko o comprendre papi kakol se bondo nga na koti orchestre le big boss mutazwinga atalisi nga na maboko ya papi kakol parce que yenda za capitaine de l'équipe tant to benga que c'est que par rapport depuis ti lelo azape ya kosalaka kaka vous voyez papi kakol azwinga bachio po nga na buka na te nga bachanga tina deuxième équipe ezanzela biso tout le kaka wana deuxième équipe wow na travail ba monique oh travail na e ah ouais azan travail mais et senga ki azo accélération à côté cache à côté ben ah ouf première équipe ou yembi na disque on comprend donc et ça travail moi na mutu pété bazo peso ba leçon ozo kanga ozo matape ozo matati okomi mirti le monde entier va découvrir Siko Yannick Dindo pona yeba na gité na no beta ba couper décaler ba nzembo na bandako isuka kana ba téléphone na batu mais Siko n'est pas le big boss na yebana yango moni masana ngaza na lushi un matadien qui se respecte hein pakaf ndinga do ye ibsenga bi yani kopanga na ote zalaka na politesse na l'humilité pour moni wenge musique maison ya grand patrimoine yango moni na profiter maman Janice Tansunga Mputu venangai leader boga de Londres sernanga Claudine Kinwa mame Meline Zeba tous peuple la mbeto dans le mboka raté mère na pesi pena batutu balinga mbote na pesi sous Cyril Kina venanga dadi mabibi na pesi mbote na pesi honorable Mpululu Nsingi voilà honorable Nsingi Pululu, l'homme du peuple. Voilà. Papa Kotika moi na Yannick Dindo na longo linette. Papa honorable Nsingi Pululu, honorable Nsingi Pululu. Excellence honorable Nsingi Pululu. Ngebe mao, ngebe. Excellence Nsingi Pululu. Ngebe. L'homme du peuple ngebe. Excellence Nsingi Pululu. L'homme du peuple ngebe excellence Nsingi Mpululu ngebe donc excellence Nsingi Mpululu wana papa na biso yefuna bandira ta 1500 fois pour pas na viezali donc na pesi sunzambe nanga wa pesi biso pema et na remercier pour na émission tactique et na pesi papa Dave papa na Jos Davline puis mbote maman na biso Betima Sengo ça pemba kimsaka tous les musiques dans la maison, on a pesi Mbote, on a pesi Libanga TV Mbote et sans oublier Venanga Janice Tansunga pour tout Freddy Ngoma le coutumier mon vieux avec force. On a pesi orchestre Bureau, bienvenue Tenta Venangai, on a pesi CG Junior Katakata Mbote, on a pesi Dota Pichu Muzungu Mbote, Sankara de Kuta Mbote, on a pesi son excellence Ndiama Makanda Weranson, Yamama Sidejima Patapana Gladi exaucé Mbote, on a pesi vraiment Maître Ninja, Maître 90, Maître Ninja Sikatenda Venangai. Maître 90 ça peut mbote ba tout ba sénateur ba député il y a la samba play na pesi mbote donc bana tout ya Paris ba staff tout ya Paris na pesi bango mbote Aris et na pesi on aime na Paris lui c'est moi c'est lui c'est moi c'est lui on aime na Paris on aime na Paris ba ebele mais oza na Paris asa moi voilà merci Yannick na pesi sous toute la famille on aime Mbote na pesi Ribé babi Ribé on aime voilà. Oh ya lati sara artiste Ribé on aime na pesi Mbote na Turquie donc Ribé on aime voilà merci là c'était Yannick Dindo musicien la bino bosse pela nemi boyebié ba téléspectateurs bozalaki vraiment belé ko ya kolanda biso et Yannick abinde makamu Yannick donc toze la loi de la forêt aya et to ya sur na plateau po kosakanga zo flash candidat kwen zoka komi na batware mame viens des osasama kune mame wo chérie nazwa accompagner voilà na pesi bino nyonso bozalaki wana ya kolanda la natural la sublime babi mwasi ya mwindu oyo ataka hydroquinone na nzoto tel Judith toi na pesi bino mbote wana ta en Allemagne mon frère Yakati Maral na pesi mbote ya mi na telanga ma Bruxelles na benga ekevano na pesi mbote mi na France o babi que non Aristote
l'autre ndaya ya yo yango mon pote babi chaque jour aux la abonné na Libanga TV au mérité ya kozwa ba dédicace na yo et toute la famille toi na pesi binombote mon boss papa Daf na pesi mbote maman Betty Machengu. On se voit juste à la prochaine numéro. Bye. Chérie nazo accompagné ya ouais. Songa songi na batware wa viande zo sasa makune mame wo.